Yuza na monopole yo lo baliboso Marina lo bake Marina laba na lale la kayo nzala nini yo lale la laba. Malheur na yo Vincent. Bango moko ba abakouk. Tande bakomi ko se dévoiler bazoya moko bazoya ko se dévoiler bazo lakisa ke mutatinda ka bango ezanani. Mère supérieure. Ma responsabilité. Maman est là bon ça vila. Tu la poigne exacte. Soki moto alingi ko se respecte te toko sunga ye. Toko sunga bino, toko pota na buzoba penza ye. Kebona biso lingo banda. Esi e bandi. Kebona biso lingo banda. Esi e bandi. Bozaka rabalo kuta. Anja mensonge a circular na les abakouk. Ozi kuna wa libandi wana mususu Atrusu bozanga na bino ndenga stratégie ya ko sala l'émission yaya. Émission na yo moko. Tala ma commentaire 360 ba fingi yo. Ba fingi yo 360 en tout cas ba ndeko balandi. Eza pastement. Trop c'est trop, pas jusque là. Beaucoup ko saranara na ba personnalité ba tout bon côté. Yo vraiment yo to vie na yo to vie ya laba. Ya laba chou, laba ski. To type na laba boy. Éducation malamu o Marina laba dégagaka yo zanango. Le quoi beaucoup misara silango. Le quoi kapet si la sali boy si la zozongi sabo azo kende bazo ya boy. Batu balanda ko bozana posa nango ba na posa ba bobarte. Bino boye baka ba via batu. Boya ko beta kama mbaba. Pe na ye barate demoni nyango ya lokuta o ya kotela ba abakouk bande ko balandi. Bazali bona ba criminel a makasi. Ba voix ngo bango moko na ba émission sans les savoir par manipulation de 20 $, 30 $, 50 $. Ba manipuler na boma na lié na makemba. Pe poto ngo ya ndenge nini? Poto ya ngulu okete o ya mbonga mutoki na yo moko zo kangiso matina aéroport anjili biso soto monike asala musa makasi akangisi ba mbongo na ye azui amati ba memie pa mutute. OK poto ya mema na saki. Na yebite yo kendaki tant qu'animateur tant que danseuse parce que yo za danseuse. OK na yetake nani? Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Haute Bascule et dans votre émission Lisa Noya Kebo, qui est présentée par votre humble présentatrice chanceuse Mwana Souka Yabasoni Soni, autrement dit IGF de tous. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Buzakalango na Katia, ba chaîne na biso, pe ba chaîne na bino, na Haute Bascule, pe na matière de famille Libota News. En tout cas, merci beaucoup na bande konyoso obolingaranga pe na lingarabino tellement mingi. Merci na ba commentaire, merci na ba like et bozongela vraiment kota la ba émission na biso bozongi sa Haute Bascule na moté ma bozong sa matière de famille Libota na mutu. En tout cas chaque fois ba élément na biso ezokota bozala wana botala parce que bozala décider pe bozala rapé kaka décider na kati ya ba chaîne na biso oyo. Merci na ba base nyonso ya Londres, ya États-Unis, ya Ukraine, en tout cas ya Angleterre, partout dans le monde entier bino obolingaka madame Belleville bino obolingaka ba communicateur ya famille Libota bino obolingaka
ezalaka ba journaliste et ba communicatrice ya famille Libota pe ya ba chaîne nyonso oyo ya ba chaîne communautaire en tout cas nzambe amona bino nzambe ya pambola bino na mona ki ba commentaire bandeko nanga boleki tellement ebele bato msu bazokoma tozoloba bakomba bato na ba injustice bango boye donc ezo sala vraiment propreté na yango wana to décida ki to loba kaka en gros pour et ça là vraiment kitoko makasi bandeko balandi avant tout d'abord on a banda émission na ngai. Merci beaucoup à notre manager le plus intelligent qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas et Ndiambe vraiment à Pambolayo. Un grand merci, un grand coucou voilà à notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse, que Dieu vous bénisse encore. La Big Salam na Exode Mikebi o azabongo si mes caméras o yazo sala ete nabima vraiment ngebu lekeleke na kati ya ba etando ikena bino et merci beaucoup na assistance. Il y a Bianca Zanga sur les plateaux donc tous abongo vraiment famille Libota toujours donc yangonde isalaka bandeko balandi yo oyo ozana biloko na yo ozana boutique ozana entreprise na yo ozoteka o ba parcelle o nini ozana besoin ya publicité en tout cas Hot Bastille ezawana matière de famille Libota ezawana HB ezawana borobenga obenga kana numéro ezana se itando ekena yo benga okosolola na manager et puis boye baningi bokosolola biso kozwaka juste ba directive et puis to loba boito sala boito qui était sur le terrain et que ça là vraiment kitoko makasi bientôt là tozo annoncer bino bagag ya musuni bagag ya kitoko zozala na kati ya Hot Bastille pe na matière de famille Libota News bandiko balandi botia na ba commentaire to tiela rabino bagag air nini to tiela rabino bagag jour nini ba émission na biso ezalaka ndebe po ba émission ezalaka ndenge ezalaka kasi bagag bino moko vraiment bo pona po bozala à les étés na kati ya ba chaîne nabiso et bandeko balandi émission nabiso et bandi vraiment na kati ya Belle Vie TV to ça na des swap chaîne moment les moments de perturbation et ça na kati ya Belle Vie TV bandeko balandi to kende total la 5e partie et les cas qui déjà et je m'excuse voilà donc to kende vraiment total la film mais tout le monde a lo lenge nini bobo na ambulance lolenge nini bakomi ko aleze bakolo ndako bakomi ko aleze Linda na Davina bakomi ko aleze ba parents esika obaye kotala batu bandeko en tout cas koyamba batu eza mabete kasi foto talaka batu nini otokoki koyamba eza peteke tango tali bango na koyamba te na bwaka bango non omona pe batu pe baye kobikisa yo bango wana bino pe bandeko pe na bi réseaux sociaux kota partout na mboka na bi ndeko mamba komela ngai na TikTok abike famille Libota toujours neni ni yo esengo makasi okuta na tala be mission na bino yo CPI na Bianca en tout cas bino bozaba na mabe na TikTok akomelenga na tuni ozawa pindeko nanga alobi azana ngeba bwebi mboka ngeba ana ngeba na kati donc cela veut dire famille cela veut dire internet eza partout ba famille Libota baza partout na monde bandeko nanga toboyi na biso te avant tout d'abord pe ya kotinda bande kongo baya bweba ya kotala ka biso awa bino mozaka na moko na fo botala kati bomoni ki mutu mwa ba semaka ba trouble na kati ya mboka bozwi botindi ye kaka kende kapa ya Mandele ke kapa ya Chantal kuna ye lokwaza na Kishasa ana lopango monene ça ko réfléchir que peut-être ya Chantal ango pa futelaka ya Chantal ango pa zana famille mobile na ye pa pichongo paza na famille mwasi na ya zape na lopango ya futelaka bana na ye pe pai de fois komona na mona ka bande ko balandi bo excuse nga na mona na lopango moko couple moko ba mama mona bana 4 bon futelaka ndako na bango eza chambre na salon kaso komona chaque mois ba visiteur bazanga te ba utambuka bazanga te au moins ka ba eli bango mwa koli mwa fufa mkie na mwa kwanga mwa mkie ba yo tala bango 2 personnes 3 personnes be ko tala batu mutafuté la chambre et salon bandeko bo vanda ndenge nini boko zala ndenge nini eza vraiment pas si pe mawa bandeko yango wana madame Belleville azoteya bandeko tangu bozoya boye baka bandeko yango toke kuna bazana vi nini bazala ndenge bafutela ka to lopango na bango
Est-ce que tu se met trouble? Est-ce que faut se poser ba question on a pe ba maman bandeko on bo recevoir ka batu. Faut qu'on zala na vie de prière et loko eleki nzambe zate. To mona ki ne bandeli kuna pasteur azoleka na ndenge ni na mona ki ndaku lopango na bakake lopango molili bandeko. Faut ko yebaka ko prier. Pasteur na biso alobaka ke bo moni kaka mabonde lio bosalaka na butu avant ko lala. Ba moto wano bobuakaka. Ba moto wano botindaka. Maloba wana ndenge bobonde laka ezara 20 teleka inapercité. Est-ce que vous savez que mutu oyaza na vie de prière mutu abonde laka as air nyonso mutu abonde laka pona avant lala. Bwebike bandoki bakoka koleka lopango wana te. Bandoki bakoka leka te bato esprit mabe bakoka leka wana te. Parce que ba mona ngolo ko le balé ba mona ngolo kwa moto ezala skal pona bango ambiscade bole kate yango na bo mona kana ba mapango mosusu wana skoto kochi kota papa tito na mama loso yango bo mona kana ba mapango mosusu oh papa lo pango lobisinga te to lobi to zala ki bien papa lo pango ngo boyenini mama lo pango ba lobisinga te atalinga te problème nini mama boni abeti okara ma bonde li na yo bonde la ki na butu. Les total la film au les moments de perturbation et ça vraiment qui toko makasi film ezotea film madame Bellevue ça le kola ba évangile bande ko na ngai et ça le quoi madame Bellevue ça pasteur bisonde toza bandimi en tout cas to kende total la film to raté ma bonne délité to raté ma bonne écriture madame Bellevue nga benga ngolo kola séminaire madame Bellevue ça pasteur séminaire, ce qu'on a quand séminaire, on a toi kana ba saison, toi kana ba épisode, toi kana ba titre. Ne tout le monde en a ba église. Séminaire na biso autonome ngo bo le ciel sur la terre. Séminaire na biso autonome ngo be ndenge moko na bela. Bande ko filmer vraiment qui to makasi yo ozo talate, en tout cas ozo raté. Bongo Matéa Nabiso et Bandi donc prenez vos positions parce que Matéa Nabiso et Bandi Exxon Mikebi le vraiment l'orchestre est en bonne santé animé kuna na louange tous les cas vraiment na Kebo Nabiso parce que Kebo Nabiso et Lingé Banda ici et Bandi Kebo Nabiso Exxon Mikebi animé vraiment pour ça la vraiment qui to makas Bandi ko balandi balinga ko mona louange pour esa la bango sai esa la bango lo yiru man kindu na lo yalu. En tout cas, botele mesika bozali parce que to lingi to binanze mabakama nanga o balingi kokola te bandiko. Eza participer mawa na lobaka ko ezala ka participer mawa na bato balingaka kokola. Bebiawa. Isana ya kebo. Bama maoyo bapona koloba buzo bana. Ofona longola batalon le kimilai. So tabaki ma responsabilité. Mama ena bonka bibila. Si la poigne exate. Soki bonta lingi ko se respecte te toko sungaye. Toko sunga bino, toko pota na no buzo ba penzaye. Kebona biso lingo banda. Esi e bandi. Kebona biso lingo banda. Esi e bandi. Kebona biso lingo banda. Esi e bandi. Émission Lisano Yakebo. Gaïs de la presse nae. Nakobimisa na pasa buzoba oye bombana. Shasha mwana suka bas. Naye mabe. Botonga ngai nakoya kosukisa. Telesi moninga na ngai ya Lisano Yaka. Yo kuna bakatela yo de moi de vivre yaka. Tokopota na buzoba. Yo mobali kongo na Yesusu na yo ya. Tete. Oya mulai wana yakawa. Bino bado fado kwa. Botika leti lelo na benga deux fois. Toka taka vraiment dena siliki. Na siliki lelo na epona deux fois. Baba kwiti no soboya awa. Ici on bascule mais on ne tombe pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup Montréal. En tout cas merci. Kobi nous a rappelé même ndeko. Maman bah danseuse basala misala makasi faut ba futa maka bien. Noki loketo pasi. Noki loketo
to pasi bandeko combien de rapema combien de rapema bandeko en tout cas kebo na biso déjà elinge banda kebo na biso esi bandi Bama nakata nzembo na biso ezalaka ba mama o balingi ko se respecter te ba artiste o balingi ko se respecter te parce que nga na ko fanda te pona lobela journaliste moko songolo pakala na ko fanda te pona lobela mutu moko songolo pakala sauf que ce qui a dérouté nde no ya no fandi la ba artiste ra mikolo ya ba mama o ba bunga na bango ke na qui suis Nazo sala nini na français ba le bani non que ferais-je eza na ko sala nini que fais-je qui suis-je où suis-je que fais-je te ngana zana qui suis-je que fais-je bilo mi bale wana ka ya onde ngana efandisa nga awa de wana kaka yango efandisa nga awa bande ko balandi eza vraiment pas si peu c'est regrettable ya kotala mutu mwa boye Mutuma donc wangana na yekutu ayebi na yekutu identité na yete na place à masculin ya tia féminin ami yebite so azanani azo monopole lo afandi aya koluba sur madame Bellevue sur ya Marina laba na pese bambote sika azali ya laba chou bambote bisika ozali et ça vraiment pas si et ça ranga et ça nga soni ya kotala batu mwa boye ofandi na yo raisonner na yo na sala nini mutu moko te aza parfait ou parfaite na monde oyo mais mutu nyonso ami kebisaka mutu nyonso ami batelaka mutu nyonso ami bombaka parce que nzambe déjà abombaka biso chaque jour yo moko nano même bible écoute lobi avant nzambe na batela yo mona mi batela mi bangisa Bandeko. Pourquoi surtout l'internet sur bat bali komi bangisa te? Poto ezalo la te. Pe poto ngo ya ndenge nini? Poto ya ngulu okete o ya mbonga mutoki na yo moko zo kangiso matina aéroport anjili biso soto monike asale musa makasi akangisi ba mbongo na ye azui amati ba memie pa mutute. OK poto ya mema na saki. Na yebite yo kendaki tant qu'animateur tant que danseuse parce que yo za danseuse okendaki tant que nani do solo non okendaki tant que nani okendaki tant que danseuse et tant qu'animateur to chanteur to sola oh mais non pas jusque là yo mono vina yo nanu ya mabe makasi O ezake balance a masumu pa nzambe o ba mesurer la ba masumu na biso na lola. Bala masumu na yo balance wana nzambe se bukana. Parce que tant bazuka masumu na ba tie na balance bukani nga. Ba Angelou ba gangi une menace a été détectée, une menace a été détectée. Un homme est devenu une femme, un homme est devenu une femme. Bato bolier. Yo moko kuna yo kasuka kuna matière nezo yate na lo bango na mona suka basumi bande ko balandi. En tout cas, je m'en fiche parce que trop c'est trop. Trop c'est trop, pas jusque là. Beaucoup ko sarana na ba personnalité ba tout bongo te. Yo vraiment yo tozui vi na yo tozui vi ya laba. Ya laba chou, laba ski. To tiepe na laba boy. Éducation malamu o Marina laba dégagaka yo zanango. Bande ko balandi. Moi so alingi ko se respecter te. En tout cas yango na vraiment na ye vraiment na zone na zo ko expliquer ye. Je m'en fous c'est beaucoup melanga qui impoli yo nini je m'en fous. Je m'en fous en tout cas. Tozui ya laba, to tia laba awa, to tia yo awa tantine. Tantine ke kota libala pe simo kuna na poto wata memi na mawa. To tia yo awa, to tia ya laba. Nana zo dégager éducation à malonga. Éducation malamu ezake pena oyo. Aza bien éduqué na famille na e. Yaya. Marina laba azala mwana liki. Azala mwana komanda. Ya général, ya nani. Etaliote. Ya inspecteur etaliote. Ton zibi kasi ya laba ya okosa biso. Siko ya yo siko za mwana nani.
Yo za mwana nani totsano mamno na mesa tantine oza mwana nani yo ba parents no ba nani parce que ba parents no moko ba koma yo ko soni ba koma mona o soni ba kanda so yelinga na yo ko bimisela nde tabo pousser ngate na loba nde bo sala ka sanga na kuna bilo mi bale mwasi na mbali na miso mwasi bandoki yo moko zono na kindoki moko yo eze conscienté kindoki non yo pena kindoki non eza kindoki conscient ozana kindoki conscient jusqu'à quand tout le monde qui a la maman de China ou te koye bisabino bat ba fing bo finga kati mutu nyo sa un objectif na vie oluka de poto ba memi ngulu okay yo fanjo ko silamate bande ko balandi bande ko na famille bota bo expliquer ngana na ba commentaire poto musale za la raté bon ndeti ye pena na mona pe kota kenda classe malonga te sko asa no ni kuna akomata livrer ti esenga pe kokoma nzambe na lula esenga kokoma esenga pe moi français esenga pe moi siko yo okosila manote obwaki de ngunda fanda kimia toyo okosa biso batu nini bayaki na elaki musala nini bayaki no basi linge bima na tie tirette na tie pene tirette bimate ebimate yuza na monopole yo lo baliboso marina lo bake marina laba na lale la kayo nzala nini yo lale la laba nzala nini Namona lo ba tunsu ba lieba kindoki kimukolo bon fautité mutu awanga na déjà identité na place à masculin à féminin ozala mutu ndenge nini ayo lobela biso ka baboba yo kende poto continue ko la promotion artiste na ya kufite artiste même qui on a poto kufite héritier wa ta kufita zali envie salela ye promotion tika baboba tika buzoba bato balanda rabino baka na posa boyela bango babiloko eza ba vérité ba spiritas balandaka yo balinga ko yela bango eta sali boy ana concert boy azonga sabe loko apokumisaka sila ngo lobaka peti sila sali boy sila zozongisa boy azokende bo azoya boy batu balanda ko bozana posa nango bana posa babobarte bino boyebaka bavia bato boya ko beta kama mbaba pe nayebaka te demoni nyango ya lokuta oya kotela ba abakuk bandeko balandi bazana démon di mensonge moko boko zwa idée. Les abakouk bana chaque abakouk ya communicateur bango nyos en général bana démon di mensonge. Oh mususu ana yako sala lokwa mascara lokwa ba délivrer moi ndambo yako sala mascara non na telemela muninga bino so baba fufu les mêmes bases. Ba complot na bino ndenge ezalaka wana bandeko balandi wana eza na deuxième point na oya siko mwana mwasi oyo oya ke ko bwaka ngunda kuna lobelaka sila lobele héritier wata amemi yo parce que so oza posa baloba ba vérité en tout cas ngona oya nango na oya nango mambuno eza tale bele toyebani na oya nango kubanga te mais est-ce que ton nota la pédication nanga te tana ya nango wana ba koma zonga classe moko na mukonja magoro dosi oya ayaka na bavia bato ayaka na bavia bato wana mukonja magoro ba zonga classe moko na yi non je ne peux pas ça ne passe pas. Et ça ne va pas passer. Être une même classe avec la reine des Magordo. Non. Là, vraiment, ça ne va pas passer, mes amours. Bandeko. Ba abakouk ba na ba demo ya ba mensonge. Ba abakouk ba zawana. Tango ba Monique oyo sala we malheur na Vincent, en tout cas Vincent malheur na yo.
Malheur na yo vraiment Vincent. Malheur na téléphone ensemble mambo important. Malheur na yo Vincent. Bango moko ba Abakouk. Tande bakomi ko se dévoiler bazoya moko bazoya ko se dévoiler bazola kisaki mutatinda bango ezanani. Mère supérieure. Mère suprême. Et puis boya rabola et ba veste. Malheur na bino ba comédien. Ya lo koso. Malheur na bino. Complot na bango ezara ke omone ezaboy mais o azokoma boy film ana nde totalela ngo ndenge ekendela ezala boy to créer lo maboy. Yo finga ba comédien, yo kitisa ba comédien. Po Babylone bango etalama. Mais boye baka. Arch nyonso etonga marana mensonge. Et où mais la raté pour la 40 jours et ça la coup 40 jours te on est les cas n'époque comme nous pour la 2 jours et détruire en parce que nzamba ranzamba mensonge te boya ka bon masrake kingandi mwana nzambe nani mwana nzambe azaya nzambe non le père des mensonges c'est Satan le diable et Jésus-Christ ça père il y a vérité. Asa papa ya vérité Jésus-Christ, le père dimension c'est Satan le diable. Si qu'on bino tant bozoya, boya kana makambo lokuta, boye bisanga. Tant bozoya bozolo bake, belle vie kutu, côté ya bambwa vie, côté na ba communicateur non te yo silama. Parce que bino kuna baba kuk mwana ba criminel. Mwana ba criminel bato ba boma batu. Bazali bona ba criminel à makasi ba voix ngo bango moko na ba émission sans les savoir par manipulation de 20 $, 30 $, 50 $. Ba manipuler na boma na lié na makemba criminel bozana ba communicatrice mususu bazawa na ba yebi baliwa ya ban tala potinda ngate Otinda te des fois na place c'est na bimiselo mo boye Nathalie kaka oh papa biso pena fandi sanga na paku tu ba ebisinga yo moni yo biso to ebeli o médecin loko ke kuna nde bakanisa rabatu moni soki bakangi yo soki basali boye c'est bazo wana ya conseil ba pesanga na famille. Et puis, bayo bakiselanga ke sala musala na yo avec amour, avec dignité, avec respect. Soko bino botina ngana sumu kabande ko balandi. Poni bolibo sumu kisanga ma prophétesse boye. Mina bozana ba criminel mususo baza pena ko mutu pena théâtre pena ke akufi. Aye pena boye a kokate. Parce que ayebi o ya kufeli nini? Oya kufi ndenge nini mwaya ko expliquer liwana ezate Miss Lolo silama makasi Miss Lolo silama koyaka te fanda na kiti fandisa mayeno mayeno simba fandisa lobela mambo asila famille bota tolobela mambo Bellevue. Félicitations à madame Bellevue Kandi tomoni papa Turbo joyeux sur scène en tout cas nzambe ya lola abomba yo makasi abomba yo malamu madame Bellevue nzamba lola amona lisusu papa Dingi malgré balo kuta ya mukonja magorodo ayaki nango olakisi vraiment toujours que oza papa. Et félicitations Nathan, d'accord, tout le monde qui vraiment ça qui tout comme casse ambiance tournage et ça la rende bon et pourquoi pas na maman millionnaire. Ouais, tout le monde na linda d'accord, en tout cas besoin na tellement belle. Félicitations na Tegra. Na rôle en tout cas Tegra. Yami Yamal et rataraté. Et yepena yemoni ngidi et rataraté donc félicitations na Bélard bandiko balandi. Ce qu'on Miss Lolo Naka mardi na yo ya deux fois parce que na nzemu nanga lo belo na eliba deux fois na yo deux fois te kanzoto bien to bona biso to bo balokuta
to bo vraiment eloko asika ezate eloko asika ezaka ba filme eza ba filme biso kuna tozana les moments de perturbation eloko asika yango wana parce que à chaque fois écriture ezo changer eloko asika tozana les apparences na kati ya Candy Star ba bobar na bino na ba fan na bino mo batalaka baloba foma yango bato bazwa bango wapi bazwa bango wapi bozaka balokuta ange mensonge a circulara na les abakouk ozi kuna wa libandi wana mususu bato mususu bozanga na bino ndengo stratégie ya kosala l'émission yaya émission na yo moko tala ba commentaire 360 bafingi yo bafingi yo 360 en tout cas bandeko balandi eza passe paiement na komo komana la suka ya émission na biso Miss Lolo Silama yaka soke ye na koya ko expliquer biso joueur akenda wapi tango bandaka koluka joueur na ane wana joueur azalaka parce que Miss Lolo yebi côté joueur azalaki matière eza na téléphone oyo ezalaka botika na tiabwe pour mona marketing ata boyibi iPhone ezala ata boyibi Android ezala Miss Lolo matière eza silama na yo okoya ko expliquer biso joueur babandaka koluka Angolardo azalaka wapi parce que yo oyebi parce que bino bolobi ke kota ma vie vie kotinaka ba communicateur te siko bolingi to banoko fanda na kiti toyoka ko expliquer ka bino lo lenge nini bozana ba criminel lo lenge nini bozoboko la ba mandona na kati ya ba abakouk bandeko atuke mission na biso esuki awa mbala esima tanga koya na fanda pa boeka na lisano akebo nda oya ko expliquer biso joueur akenda wapi mura yaka ko expliquer ya pena ko expliquer biso fanda ya ko expliquer biso pa simo ça dit parce que ya simo za vendeuse vendeuse ya simo na piombo te sikozali osani bona bavia mabevia soni les abakoka bomekate boyakate vraiment en tout cas o msusu wana loba lokwa na tono wana yoku na monote lipapa baninga na so bazwa o nga na yebelaka bino na bando tala bino na ba internet no tala bino baninga no nyoso bazwa bakenda yo zwate yo nanga ndemo wati nanga mna yelelo na yo mto ya lobi ndemo ko donc bo silamaka mura silama Miss Lolo yoku tuzwa pena ba scotch tia na mbanga boya osala promotion asila bosi ale promotion ba filme kota mamba vie to tika kote pa ba vie to tika bolobela ba logo na biso nde ba logo na bino nde biso to lobela logo na biso Belfi Kandi bande ko balandi to consommer film na kati ya Candy Star les apparences en tout cas makoko komi disusu total la film eza vraiment kitoko makasi les apparences en tout cas eza kitoko makasi pona bino obotuna ki Belfi kuna ba journée c'était film aneza ya kala moni film wana eza pena ya antiquité eza ya antiquité eza lelote personne qui va jouer si comme il y a rien de grave, il y a rien du mal. Elles sont des sœurs bon la française. Baza bandeko pourquoi pas jouer si comme encore. Famille bota ramonter maman bête. Na famille bota comédien nyonso oyo jouer na bela. Aza comédien za la respecter. Pe ataba opi ba jouer na bela te. To respecter ba okamakasi. Ba o basi la marana bango to respecter bango makasi mutu le roi bijou mutu le roi télé
mutu lokwa Gabi ba Ezaou ba tekela biso buki mukolo na bango na wenza bayaka na pri ya libende ya soupape na pri ya soupape wana ke kota mutuka na pri ya soupape o ba tekela biso ki mukolo na bango o ba tekela biso ba valeur na bango to somba te en tout cas to somba ngo pena na pri mangondo na pri ya soupape yango to fandaka to lobela ka bango po ba changer. Merci beaucoup bande ko balandi bino o bolandi nga ko bandane bande likino na suka ya émission na nga nzambe ya batela bino nzambe ya pambola bino nzamba mona lisusu papa tikra bisika o yazali nzamba mona darling love CPI de la presse notre coordonnatrice et ya mona lisusu Bianca Zanga wazaki bongo na assistance et pourquoi pas na Exot Mikebi a réalisé émission na biso ya lelo Lisano ya Kebo ezaki présenté par Inara IGF de tous. Merci beaucoup na bino nyonso restez toujours branchés. Serez collé, cimenté sur notre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir.